Bonjour, bonsoir la famille, napesi bino bambote bambote, c'est Noela TV, babone à Noela TV, bisika nyonso bozwami, nyonso bokozwa video na biso la famille, to s'abonner, to partager, to aimer et kosala biso bien la famille. La famille vraiment nazoya na analyse nanga ya lelo, nazali vraiment na inquiétude makasi très dessus. Pona bandeko na biso ba congolais na ba congolaise na oyo tozosala pona ndeko na biso Fally Ipupa bandeko ezali pasi pe mawa pona kotala lolenge congolais azolakisa na liboso ya ndeko ne moko congolais. C'est grave hein, ezosala pasi pe mawa bandeko. Vraiment Fally Ipupa azali ndeko na biso congolais. En plus besika nyonso akendaka na munoko na biso na lingala parce que to lingi munoko na biso makasi ekende liboso. Ezali malamu opa bandeko to tika ki motema mabe azokene na munoko na ye na drapeau ya Congo, azokene na munoko na ye na Congo na munoko. Pourquoi biso moko ba congolais tozo supporter yango te? En attendant ba africain mususu ba oba zinga biso 9 pays bazoko loba ke Fally soka zalaki ndeko na biso mbele bien me biso moko tozo linga ndeko na biso angote tozo supporter élévation na yete gloire na yete gloire ezali to pesa ka nzambe to ko pesete mais du fait que nzambe atomboli ye to yebite gloire na yeso ke ezali ya nzambe ou ya nzambe te mais quand même azo sala musala ezomwana na misu na bato. En tout cas, futo ndima muninga to supporter yeba loba ke mbolo ko ato ndima kambangu na ye, ondima ka yete mendima atambangu na ye. Fally azobeta musique na ye bien sans polémique to monaka. Ata ba yambi to monaka te ke azo critique, azo chrétien bandeko na ye mususu to yebite to monaka te. Même voir, même papa na ye oya wuta ki abeta ki epai na ye o alakisa ki musique. To monate place bazo tout na ye. Azo chrétien papa na ye to mona rango te bandeko siko muto abongo puna nini tozo linga ye te bandeko pourquoi tozo linga ye te nga moko pensa Noela TV na kamwe na moni pensa Chura Mboma oyo azalaka na France combattant ya munene oyo bayambe na émission en tout cas bisiko ozali Chura Mboma bambote à défendre Fally, alobi azo comprendre te Fally Ipupa azali congolais mais biso moko ba congolais na ba congolais tozo linga yete tozo linga nini ke mwana mbali wana akufa obi biso tokozwa nini et après bana na ye et après libota na ye bandeko na ye soki biso moko ba congolais bobandi ko toka ye boye bobandi ko sala ye boye ki motema mabe ya grati boye moto asali eloko te ezali élévation na ye ezali musique na ye elakisi ke ekoma na top parce que moto na moto asalelaka temps na ye o eza temps Fally mais to supporter yango ba congolais pourquoi tozo supporter temps moninga te bandeko asali moto mabe te bandeko tozo supporter ye te to tika ki motema mabe efutaka eloko te koluka te ozo kaka lisumu ya pamba liboso na nzambe kaka pona kotanga komba ya Fally na ndenga mabe ye moko kuna ayebi yo même pas osala pe eloka mabe te eza kaka nzambe soka ti liboko na kati na ye musique na ye ezokende liboso mais tozo supporter yango te bandeko totika ki motema mabe tomonaka Chura Mboma ndenga asalaka ba musicien ndenga asalaka musicien ebeta te na France kuna batelemaka muta ko beta azate pe balobaka pe babetaka pe te ezala na Belgique ezalaka na Londres ezala na France soki batelemaka wana muto aboyango te biso to yebi Chura Mboma mais Chura Mboma alobi penza alobi non congolais ki motema mabe na niveau oyo tozo comprendre te Fally yango d'abord ayembelaka ba musicien banani ba politicien ya mboka na biso te ye kutu akipaka bango kutu même pas siko moto abongo vraiment bolinga ye te moto abongo penza alongoli penza Macron na mboka na ye un président tina mboka na ye alongoli ye tina mboka na biso moko Congo bomoi na kote amemaki na bandal kote wapi wana na bandal wana eza mboka na biso na okritike yango te eza mboka na biso mais akelakisa citation ba congolais ba vivre kango bazo vivre
makoba bimisi mbongo pona ko aider bandeko na biso o bazoko souffrir tongo pokwa balelaka na est bandeko moto bongo vraiment to sepela na yete bandeko ata yo liaki mbongo wana ata bandeko no baliaki yango te mais wana bandeko bapesaki na est ezali bandeko na biso no siko moto aboye banda Congo e banda Congo ezalaka Zaire banda toyoka musicien nani oyo amema président bongo président wana pe abimisa mbongo pona ko soutenir peuple nani yango asala yango boloba na ata moto yango bolingaka ete nani yango asala bandeko mboka eza mboka na biso nyonso mais fali azozala on dirait azali étranger na kati ya mboka wana mais boloba pe soki azali na ye étranger aza congolais te ou bien aza congolais de père et de mère te boloba non te trop c'est trop bolekisi eza bien te vraiment eza bien te ata moke bango nyonso baza ba musicien na biso bandeko na biso mosusu basalaki époque na bango tomonaka ba wera tomonaka ba kofi tomonaka ebele ba o bakufa na ba o bazali lelo baleka pe na moment na bango mais siko temps oyo ezali soki temps na ye soki gloire na ye pe ekiti pourquoi pas à profiter nango te foli azana bato ebele oyo azoko pesa pe ata 100 azana ba musicien na ba musicienne azana ba groupe nyonso bazoko accompagner ye azana bato nyonso balobelaka ye du fait que akozoma mbongo wana afuti bango ndambu libota ebiki siko bolingi ye akufo bien atika muziki bino ba charge wana nyonso se boko zwango to a chômage na mboka na biso boyebi ezana combien toko lubango eza na 98 99 bandeko bato bazo sala bazo se retrouver ezali seulement bato yo bazana ba politique basa na ba gouvernement mais le reste population bazo souffrir siko bolingi nini fali soka so pe déjà 50 personnes azo futa bango bako kende ba futi ndako ba lesi mabota na bango eza mabe bandeko to tika ki moté mabe mutazo ko longola moi to a chômage vraiment moto bongo bolinga ye te bozo toka ye na mboka na ye moko pe na mabele na ye en tout cas bandeko to tika ki motema mabe e futaka eloko te oya ko kufa na grati ya kozela ki motema mabe ya pamba na elevation ya mutu bosala ngaka ki motema mabe bo lukela ngo ba stratégie to ko esa ye ndenge nini ako ya ndenge nini boto non en tout cas ndenge boso sala ye pe nzambe pe azomatisa ye bino bosala ba stratégie na bino nzambe pe aso sala pe ya ye ba Afrique mususu baso ko sepela ki fali osoka sala ki ndeko na biso mbele ndenge bazo ko uzala fier mais siko bozana mutu ango aso sala fier ya mboka na biso mais tozo ko linga ye te pona nini mandeko to linga ye na otela bino moi banani video mususu ndeko na biso pe azo ko lobela kama kamba fali yango ndenge ba insistise yango boluka kolanda ngo moke nga na kosisa analyse na biso moke eza ebele vraiment peut-être na kokata nanga na kolandisa ngo tina suka te parce que eza ebele eza vraiment mulai donc na kotia kaka l'essentiel balanda Noela TV boyoka ngo ndenge ezali allez bozana tela bino. Merci beaucoup, monsieur Rondi Lushima. Dans la Pessimbote, na groupe Les Défenseurs de Fali Poupa Bino Nyonso Mbote na Bino Mbote na O Christian depuis na Suède Mbote na ona Yonkaba Warrior Mbote na Batu Nyonso Oyo ba Olanda vidéo oyo. Alors mbala moko ngana o sala analyse moko ya muke vite fait sur dossier ndeko na biso Gauthier Sei. Batu Nyonso balanda ki ba vidéo auto bandeko balanda ki émission na Papa Sango à 2 reprises je pense ndeko na biso Gauthier Sei. Ayaki une émission Papa Sango pour le banabiso que Fali Poupa azwa disque d'or ou eza certifié te na Snap. Donc Fali Poupa ya kokosa aza mutalokuta. Fali Poupa kosa biso disque d'or ou ba PC na Snap eza ya solo te. Ça dit sinon Fali Poupa devait pas avoir le disque d'or n'est-ce pas à 5 ans. Bandeko mususu na France wana ba bimisa album basali kaka 3 mois, 4 mois, 2 mois. 5 mois, 6 mois, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ça moins d'une année, parce qu'on a un disque d'or. Mais pour l'année, il fallait attendre 5 ans pour avoir un disque d'or. Donc, pour qu'on a vu journaliste, côté C, il a dit donc disque d'or, il fallait avoir un locuta. Le monsieur est allé encore plus loin pour dire que fallait pour pas qu'il a un contrat à vivendité. Aucun musicien,
aucun artiste musicien a presté qui le 28 na ouverture à francophonie azala qui n'a contrat à Vivendi selon monsieur Gauthier C étant que journaliste d'investigation donc batunyo so bazala qui n'a contrat o basina qui n'a Jésus Noël Chege il proxy ce qui proxy n'a habité son a prononcé bien te bandeko batilanga on a commentaire et le monsieur a dit il a même demandé na coébatteur na ye Ndeko Manix que je salue c'est ce qui Ndeko Manix a un contrat à Vivendi a fallu à memela yango et puis le monsieur est allé à pousser bouchon musika makasi pour dire que Fally Ipupa a baptisé carrière na mobimba na masonge donc ça veut dire que le monsieur est venu acquiser gratuitement un grand artiste le la Fally Ipupa o nga lelo na bengaka Congo o aza parmi ba richesse congolaise nango lelo to parler na Congo ba colbat lelo so tolobi diamant na Congo tolobeli cuivre tolobeli or na Congo toloba pe Fally Ipupa parce que moi je dis aujourd'hui le Congo est identifié na maromi satu na lobango lelo na lobango na analyse plus TV donc ça veut dire que le Congo est identifié na maromi satu guerre à est Chancel Mbemba à Marseille et puis Fally Ipupa. Donc ça veut dire qu'à part Léopard na biso équipe nationale, tous ça sous na Fally Ipupa Léopard parce que Léopard na biso kuté mo ke na bakante mais o Fally Ipupa zo sala pona mboka na biso aza équipe nationale ya musique aza équipe nationale parce que azo que nous représenter drapeau mboka na biso na bastade c'est-à-dire Léopard na biso beta na bastade à libanda te mais tala soko to na Léopard mo ya musicien azo betela ka biso bastade on dira kanelango donc moi je dis que merci et puis félicitations à l'artiste na biso Fally Ipupa normalement Congo il faut protéger ba valeur loko la Fally Ipupa bande ko tozo ba kiti to vanda et analyse plus c'est yango eloko bolukaki mutawa tuna question te on azo loba ça dit on a panza teke bandeko tozwa ba kiti to vanda s'il vous plaît donc ça veut dire que normalement mboka na biso la République démocratique du Congo lelo soko za na Japon lelo soko za na Haïti lobi na bat que non je reviens du Congo directement mundelo ya biso oh le pays de Fally Ipupa ça dit que Fally Ipupa lelo le gars en train de faire l'honneur de notre pays normalement tous les Congolais je demande à tous les pasteurs toutes les églises na Congo bo sala ka veiller chaque vendredi pour na resambela nzamba batela Fally Ipupa choix ezate pour lelo ce qui te perd de Fally Ipupa boy bisanga toza mususu wapi toyebite ezala na 2892 nde tokokozwa Fally mususu dans lokola toza na Fally wana Fally aza lokola bilanga loso c'est-à-dire faut to batela ke tolongola ke matiti chaque tongo oyebi ke bilanga loso so matiti komo bota kokola ekomaka mwa pasi donc Fally mutu nyonso na Kinshasa aza warrior bandeko boyokanga mutu ana posa loba te onga naza tel mutu nyonso na Congo aza warrior lelo na Afrique mutu nyonso aza warrior parce que na Congo so kumisi ceux qui ont soutenu l'artiste le la Fally te tous à la sérieux boy bisanga au soutenir l'artiste nini ceux qui ont soutenu l'artiste le la Fally te il y a beaucoup de artistes ngana boy bangote lelo na identifié ka héritier Watanabe lelo so tolobeli Fally toya maman tolobela pe héritier Watanabe bazo ça la véritable musique na biso azana 2 albums kaka abandi carrière solo kalate mazo bunda lelo tozana ba artiste belé o basali honneur na ba vie na biso o bateka musique na biso libanda mais bandeko tozonga mwa mukesima Congo tosali plus de 10 ans musique na biso ekufaki et comme il y a un anniversaire à moi nanayo mais bazobeta tanzembo ya artiste wa na venir na binote babeta nzemba Davido okut bat baye baté ça dit okoti na boîte musique ba nigérien coupé décalé pongo et kezongi musique na biso ezalaki sous on parle bando lo bela sous musique na biso te mais lelo ça dit le Congo ils ont devoir Fally Ipupa et Belé s'il vous plaît je pèse mes mots. Lelo le Congo, ils ont devoir Monsieur Congo, qui est Fally Ipupa et Belé. Parce que grâce à Fally Ipupa, n'a pas de komususu ba Gez Mawete, ba Inosbi, Héritier Watanabe, mais tout ça Fally l'homme ça dit muto arana clé. Oya bandara liboso afungole pa bengi bangal biboya. Ça nga comment bengi mikolo masu wa Noé. Donc ça dit Fally Ipupa masu wa Noé. Yeza masu wa bino boya bokota. Oya roboya rokota na masu wa Noé. Résultat ça obozo yoka ekomi ono ba fuitaki o toyoka ki boye. Voilà. Donc ça dit qu'il fallait Fally moko boye aya abunda na musique na biso. Ça dit Fally lelo bandeko. Soki bitumbo Fally azo bunda lelo. Nabinemi parce que lelo je me suis rendu compte artistes et musiciens nyos à Congo baza contre Fally bit na bango ezake ba benda Fally ba ko ici parce que boyebi Congo nenge tambola ils se disent que Fally devient orgueilleux Fally a commis mutazo katara ye obaluka boye Fally mais la mai Fally alors basali union sacrée moko bango nyonso basangani na sima artiste moko po baloba ke lokola babanda ki nzela moko na 2006 na artiste wana donc ça veut dire que artiste wana aza rival direct
to azo bundana na Fally Ipupa nzoka c'est entre la vie et la mort frère na émission o na kolakisa bino étape par étape en détail que c'est entre la vie et la mort. On ne peut pas comparer cet artiste et Fally Ipupa lelo. Bangon balé baza ba congolais za vérité na biso mais étant que ba congolais ton di mapé que Fally azana ba poisse azana ba CV au koko expliquer on a mutute. Lelo artiste musicien congolais ba sangani bango nyonso na sima artiste wana na idée ya ko benda Fally ba ko isaye parce que on ne parle plus de babimisi balbum ezo betate Formule 7 na Formule 7. Donc Formule 7 comme le roi potopoto moko mwana nyonso bébé il faut lire. Formule 7 comme le roi la fufo masango moko mukolo nyonso il faut lire. Formule 7 comme le roi la pondo ezanga na fête té. Siko moi je dis ngana va na réfléchir na bité Fally Ipupa est en train de récolter ce qu'il avait semé hier. Ça dit que Joe Fally Ipupa Congo oyo noko na biso yaya na biso leki na biso frère na biso Fally Ipupa lobby alona ki succès alona ki banzembo bien alona ki visibilité alona ki ba spectacle lele koli et komi kobuka pendant ce temps biso tout ba congolais toyebi tangu Fally Ipupa azolo na ba succès tangu Fally Ipupa azolo na ba koyema na ba français tangu Fally Ipupa lona ki kobeta musique urbaine azwa risque ya rosal album urbaine o ba yembela mutute ba boka dédicacité tangu Fally Ipupa azolo na kosala ba featuring ba ndeko na biso mususu ba musicien Congo ba sala ba vidéo pona olobake biso mtotindi ya koyemba na français biso mtotindi ya kosala featuring soit disons bango basala rumba pure mais lelo bilanga o Fally Ipupa salaki yango ezobuka lelo vous allez remarquer même ba français ba lobe on a histoire à musique na ajo Fally azanango ba 45 ou plus et ça difficile noko sala mambo azo sala bandeko mususo ba komi pe na ba 45 ans ou plus bomi tout la question si vous avez pas pu le faire quand vous avez quand vous avez na ba vingtaine lelo bokomi na ba quarantaine nde bo sala ngo parce que bokomi ko kene na âge moko oza ke fo bozonga sima bo vanda ba evre banda roloba mais ce qu'on a âge wana yango d'Adjo Lobaki on a regardé Fally Ipupa à la télé on s'est rendu compte que Joe allait m'arrêter il est toujours là il est toujours présent Fally Ipupa ba Davido ba yako kuta na musique Fally Ipupa ba Whisky ba yako kuta na musique Fally Ipupa ba tout fan ba yako kuta na musique Fally Ipupa ba lipasa ba Nigeria ba nanyo baya kokuta na musique mais lelo ba P-Square wana bango nyonso bazana se fallait azo monter comme flèche parce que le gars avait fait des provisions baloba en français il y a jamais eu de vision sans provision le gars avait fait des visions à ça qui ba provision ya ko bomba makambu oyo lelo ezo futaye siko ba congolais pour la qui na retard pour na comprendre que noko azaki na trop d'avance et puis fallait aza prophète ngana comme benga monsieur Coco monsieur Congo prophète Fally Ipupa l'homme de Dieu Fally Ipupa ça dit que le gars il parle de choses oh ya loba qui lobby yango ezo sala malelo Fally Ipupa loba qui trop d'avance loko la rôle c'est ce qui n'a ni effectivement parce que noko ayeba qui jeu internet ayeba qui showbiz ayeba qui business oyo amikoti ici avant lelo bandeko na biso ba musicien ba lamu qui retard Fally aza déjà musika ngana comme benge l'homme ba stade on dirait Fally Robert Suna basala mikete pendant ce temps bandeko musu bazo bundana o Robert le 25 kuna na Sofitel Hotel na Abidjan niveau na bango yangwana Fally niveau na eza ba U Arena Fally niveau na eza ba Ovo Wembley Arena parce que le gars il est grand quand on dit lelo so ba warrior balubi que Fally Ipupa za grand la grandeur on est en train de vivre la grandeur de Fally Ipupa ça dit que lelo après francophonie to tchaba ba makelele awa on est en train de voir Fally jouer que de stade s'il vous plaît. Après francophonie le 19 fallait qu'on mette en Abidjan na stade ya Kachola et qui stade fallait zongi awa ko mette sous na terrain municipal à Bondal stade fallait qu'on mette sous na Guinée stade l'homme du stade alors que on mette sous na Brésil stade donc lelo on dirait Fally bakoki sous ko invité était abeta na ba salle moko biké ce que ça stade était et cela qui sa grandeur d'un artiste lelo ba congolais je vous demande avec beaucoup d'amour nayebi ke congolais na mutema ma beza nango gratuit mais loba nanga et ça là nini to yo ka ndenge nini ce qui lelo ba yebi soza congolais et puis na Congo vous avez un artiste ou on a un artiste comme Fally Ipupa nga lelo ba balbi na Alex Moma yo za vrai warrior oui nandimi naza warrior parce qu'avoir un artiste c'est le quoi Fally Ipupa obi ke lelo
Camerounais Barana Samuel Eto'o na bango moko Bomaye mais Samuel Eto'o Tigalara Camerounais. Pour le Cameroun, c'était un plaisir de voir un grand joueur azobet un grand club il y a monde comme Barça. Samuel Eto'o lelo makambo o asala na football ba Camerounais baza fier nango lelo ba Camerounais omoni ataso botie makelele même ceux qui football na bango ekezongi mais les Camerounais sont fiers d'avoir un Samuel Eto'o na Cameroun s'il vous plaît. Lelo biso pe ba Congolais à part ba papa Wemba tozo ba vena biso bangia de la forêt ba vena biso ba jibe pli na ba kofelo mide mais toza pena fali moko azo sala makambo ya minene o ya matisi CV o ya matisi bar ya musique ya Congo comme si musique qui passe. Fallait bundi bitumba na ba Nigérien yemoko. Fallait bundi bitumba na ba Ivoirien yemoko. Lelo aujourd'hui on peut encore parler de notre musique. Ngana loba ki batumsu ba bité ba combattant to basali ke musique na biso kufa boti ko c'est la bango makambuko. Ba combattant ba pekisa musique ebeta na poto bongo stade de martyr ezaki combattant pekisa ba beta na stade de martyr. Boye bisanga ça fait 20 ans passé depuis ba vina biso ba wera ba beta, il y a eu combien des artistes ba beta stade de martyr. Alors il fallait Fali Moroboye, Aya Suna Fongola comme d'habitude, à Fongola stade de Martyr le 29 octobre, pour que les lots batteurs soient pas dans ben à l'homme du 24, batteurs soient pas où les là-bas bêta stade de Martyr. Les lots par rapport à ma jeune, et ça dans la génération bah Fali Moutoumora ko bêta ba corps arena te, même ba vient na biso, ba bêta ka Bercy à 17 000 places. Mais Fali a quel sous na Fongola ko Fongola corps arena 23 000 ou 22 000 places. Les lots bah tout ba comme ko wele la lukaba que no bêta corps arena na ebité na Sevenini. Encore à Reno Bako le lobeta pour Fali à Betiango le gars. Nga lelo nazoloba. Oko zano pe mutema mabe. Mutu moko bisanga ke yaza mutema mabe, mena ki mutema mabe nona coiffeur asimba kete po akate mutu. Akate suki pardon. Parce que lelo même bateau bazo se faire passer nga naza intel. Kota na téléphone no mona soit na 10 chansons, 8 eza ya Fali formi 7 des ara artistes oiseau prétendre que akumisara. Mais le ko lazani mutema mabe abika nga sona ndimi geno. Bon remarquer lelo. Na ba page o lobby bando lo bela Fali na nenga vrai pour ça l'honneur na biso ba financer bango lelo ba pesi bango ba mbongo po ba baluka contre Fali po ba ko isaï lelo soki Congo ko isi Fali na se ndezuni et puis nga na lobi yango lelo même si lelo bo réussir ko isa Fali nde boto la Fali ba trophée nyoso te il a déjà tout fait dans la musique le gars. Il n'y a pas eu un artiste musicien à recevoir l'invitation d'honneur, l'invitation minene, na ba scène ya minene, na ba organisation minene le la Fali na Congo. Bino bokanti que lelo fortune a fallu aussi la popo bendie na se. Bino bokanti que so bo salono so bo sala pona lelo nde Fali a rosa sou falite. Le gars il vous calcule pas, il est en train d'avancer. Pour avoir ne bo sali ba kabal na bino bo sali ba union sacrée bo sangani, mais l'icolo nango le gars vous répond quand na ba stade. Réponse des arana na ba stade. Rendez-vous tobé ta ba stade. Beaucoup mina combien de stades na bakaya na mina misubaka na ba stade moko ata artiste bino bolinga okole na Fali soit disant ba tamola nzela moko ana combien de concerts ya malonga parce que je vois les gens il y a beta concert et tika et biso beta azana combien de concerts à malonga batu boko ta na YouTube lokela concert à Zenith bo beta reza wapi ezana sonine combien de concerts à malonga parce que lelo vous yana bonga manan parce que lelo ba Congolais dirait toi na courage moko. Courage ba Congolais tozanango on arrive quand même ya ko bundaka pona koloba fallait beta concert et mon anaté muta beta concert etika la raté yende mutaza l'artiste le plus sollicité en Afrique francophone yende mutaza artiste ozo beta ba concert et belé le lozo ba trophée ba meilleur live bino mutu beta ba concert etika la boye la biso bozanango combien c'est ça le problème comme sorcellerie c'est-à-dire comme kindoki moko volontaire. Comment expliquer aux autres que artiste na yo azana belle voix ayembaka kitoko abetaka ba concert combien de concerts artistes na bete tikalaka combien de concerts artistes Fali pour pa beti obino bozomona ke tikalaka te ngala ngina lobelo ko moko auto tune ya Fali Pupa na kozanga koyeba concert ya Fali Pupa nde ebeti sai Apollo Salo ken Congolais beta nde ebeti se accord arena nde zo kene ko beti se You arena nde zo kene ko beti se Ovo arena nde beti se plus de 12 stades en Afrique s'il vous plaît. Si ko bino bat bozana ba belle voix bino mbobeta ka concert lokola nzamba kitaki mukolwana vous avez combien de concerts natifs na bino bozana combien de concerts au bobeti déjà au bokoye la biso bobi que notre ozana concert au tobeti ta yango to bando tsango na CD eza combien
mais fali mutu bosol bakabeta concert bete tala be bosoko na YouTube baluka boy fali ozonga boy fali lelo mutu wana beta concert bete bat ba osokola ba otala ke na ba stade botika na ba aventure ko oh boko mozo biso na Congo lokwa bana mike ki mutema be zo sala ke yango na bokendo beta na ba podium o edingwa bundela kana matete ba eli bino le 6 na stade parce que bozo balanja Noela TV na kati tellement eleki ebele donc on a vu ça va quand ndenge frère na biso awuti koloba soki Congo bosali ki motema mabe pona ndeko na biso fali popa après tokoganye nini parce que moto nyonso aza na tana ye akoleka o nzamba atielaka ye mikolo nene asala mabele fali yango ata akufi ata aza soste akozwa mabele nyonso ya Congo te bakokunda yango na fali ekene na fali te akozwa kaka 2 metre ndenge bazwaka moto nyonso de quoi eza bon pona kosalela moninga motema mabe non totika ki motema mabe totika akene na tana ye ata biso bakongole tozo koyebisa ye ke astope asala bobosani mais soki nzambe alobi ke astope te fali akobeta ta na mboka mosusu bakoyoka ye akokende kobeta ta na Afrique mosusu bakoyoka ye du fait que soki nzambe alobi ke ezali tana ye alors totika ki motema mabe bandeko tolingana totika kosala moninga kaka ke totoka moninga na musique na ye azosala pourquoi pas on dirait tozo ko supporter nani succès na ye te tokoloba bongo donc succès na ye bato bazo supporter yango te yango bakomi kolukele ba problème non eza bien te bandeko aza ndeko na biso congolais futo linga ye futo sepela na ye parce que bana biso pe babinaka musique na ye et partout biso pe na ba fête nyonso totiaka fali azangaka te muta ko boya te ke fali ipupa na ba fête batiaka ye te partout ezala na ba voiture na biso to binaka ngo to yembaka ngo ba biso ba oto to yembaka ngo to binaka ngo te mais bana na biso bisika nyonso batambolaka na voiture pe okoyoka ngo pe na ba fête boko tia ngo pe siko muta bongo pourquoi to banda ko sala ki motema mabe la gratuit eza bien te efutaka pe eloko moko te bandeko to changer eza un peu kaka moi analyse nanga ona yaki nango po to partager na bino ensemble la famille boko zwa video na biso s'il vous plaît to liker to s'abonner ba commentaire na biso pe ezala elamo s'il vous plaît la famille to finga te to pesa kaka ba conseil na biso ya malamu pona nini congolais to linganaka te pourquoi to lingaka kosalaka bandeko na biso mabe na gratuit ata moto asali eloko te tozo sali kaka kimotema mabe eza bien te fali azo mériter époque na ye azo mériter succès na ye alors il faut ko supporter yango parce que o babimaki pe liboso pe basalaki ba succès na bango to mona ba pepe kale ba lekaka to mona ka ba kester ba donc mutu nyonso azalaki na époque na ye ezali époque afali pe akosala ti ekodimine pe akosila pe ezalaka nango bongo soki boboyi ke na Congo kuna abeta te na Europe akobeta na ye ata na ba café akobeta na ye tellement ba kombata pe koto ba telema ata na ba café bakobengisa ye akobeta ezala na ba fête boy bakobengisa ye akobeta na ye bandeko totikele ki motema mabe totika moninga azali congolais vraiment asala musani malamu totikela ye tana ye a profiter nango la famille vraiment nazotika bino bo s'abonner bo partager bo aimer s'il vous plaît et ko sala biso bien la famille nazotika bino bye bye.